Merci mingi Maman Rosalie pour na kopé sangai maloba. Vraiment ezali esengo mingi pour na komona ete ndenge nini mboka na biso ekomi kozwa vraiment à lire moko oyo akolakisa ete biso ba peuple congolais na kati na mboka na biso pe tozali na droit. Elingi koloba te mopaya mosusu akouta kaka lamuki na mboka na ye azui avion ye na Congo ala bandi kopesa loi. Non. Yangwana Joseph Kabila Kabangi les rails ça y est komona été ba peuple congolais il faut bazala na ba droit na bango yangwana bomoni été même ba libanais oyo bazalaki intouchable bazalaki ba intouchable na tango ya deuxième république bango bakanisa gete kaka système wana ba gokota na yango po basala n'importe quoi bomoni ndenge lelo ba fieti bango pe batie bango na kati na avion pe bazongi vraiment bon cannabiso. Il faut étendre la boye. Attends les lots bato bazali koloba ete ah ba konzi ya Congo bazali ko sala elo côté. Mais makambo ba konzi ya Congo bazali ko sala 90% eza ko laksa ete différence eza makasi na ba konzi ya tango ya ex Zaïre. Bato babomi mboka na biso ezali na yango te ko peuple ou bien nini. Bato babomi mboka ezali nde ba dirigeant ya tango ya ex Zaïre. Yango no moni ete tellement mboka kufaki mentalité ya batu pe baby pe na minute ndenge tozali koloba Joseph Kabila Kabange azali na devoir makasi abongisa mboka atala makambo ya mentalité ya ba peuple congolais atala bo nyonso tu wana ezali penza problème yanga tozali koloba ete likambo etali mentalité ezali kaka pe pona ba simple peuple congolais te o bazali na kati ya mboka likambo ya mentalité pe il faut elandela pe bato bazali ba responsable minene na kati na ba bureau par exemple ndenge Maman Rosalie uti koloba il faut likambo ya mentalité ekota pe même na ba ambassade na biso po ete tozali komona yango ete na ambassade ya RDC na Berlin mentalité ya makambo ya mabe ezali kuna na ambassade ya RDC na Berlin bandeko tozali koyebisa bino soki bosali attention te bokomona ba journaux en Allemagne kokoma pe ba journaux même na France na Belgique kokoma po ete bandeko toyebisaka bino ba makambo mais bino bomonaka neti biso bato ya Zoomel bil tozali bato moko toko sans faire endormir bato te. Tango biso de lobaka likambo to monaka déjà moto bandi kopela parce que bato ambassade ba vandi na ba bureau bango bazo mona ngo komi technique na bango kuna na Berlin soki bato ba bengi bazango kosa bazo mona ngo neti e komi neti moi G mais biso bato tozali ko kota tout autour ya bato ba salisa ki ba passeport toza ko yeba moto nini ezali ko ya bandeko et kozala mokolo mosusu ko bogomona ko bato ya ambassade ya RDC na Berlin ba komi même ko banga ko tia makolo na bureau na bango po bazo kanisa ite soki oye ogoko kuta na tamsu na groupe ya bato moko bona ko ba kaleo ba menacer yo alors que ndenge zali wana bino moko ndem tu bozali vraiment mieux placé pour na ko arranger situation po ete bino moko ndem bobanda ki yango bandeko soki dotali malamu bato ngani en Allemagne belé pe bazako lo bango bazaki na ba ancien passeport na bango ba passeport na bango nezalaki na ba visa moko ya ba durée ya mulai même moyo ko bimisaka ka loi briske mo bo kata ba passeport peut ba bazo ba passeport asika mais siko ba tu pe ba ndimi ba loi oyo Congo epesi ba komi ko salisa ba passeport na bango na ambassade et non ba tu ambassade ba komi si yango ndire siko esika moko ya kolela ba komisi yango sika moko ke bambongo na bazali kopesa bakende kosala na bango ba makamu na bango e communauté G ya bana kuluna liboso na bandeko kanisa ete ana bato bazali kolinga kosali kongo ya ambassadrice ou bien kongo ya bato bazali kosala ambassade ndenge to monaki na ba Londres ndenge makambo bale koleka or que non ba congolais ya bato na kati ya Allemagne or que bazali koloba makambo ya solo ba congolais ba komeli ambassadrice ba sengi ba demande d'explication on dirait kuta zalakate tala toza ko yebisa bino ya solo bandeko bozali kosala na ambassade ya Congo tozali ko yebisa bino tangu yango oyo oyebi ba congolais mosusu na kati ya poto
tellement ba problème ici eleki tellement ba cerveau na bango se zu ba problème bolinga ko bakisela bango su ba problème likolo ya ba problème te et kozala soni mingi ba mona ete ba diaspora congolaise ya Allemagne ba komi ko sala guerre na batu ya ambassade et kozala soni yangana tozali ko kamwa ndenge nini boko kozwa courage ya komela ka ba kozwa ka ba mbongo ya plus de 500 300 personnes bozwi ba mbongo na bango bokangi yango quelque part soit disant boza ko sala ba affaire na ba mbongo na bango yangana tolobi tala oyebi bato mosusu bino boyebi eloko te bovandi kaka na ba bureau po nini bozali na attaché ambassade tala tozali ko yebisa bino bokeba oite soki bozali ko zalaka na idée bozali ko loba tozali ba attaché ambassade rien ko komela biso bokeba biso batu tozali ko kota tozali ko yeba ba makambo nini ezali ko loba mana cc makambo nini ba congolais ya diaspora na kati Allemagne bazali ko kanisa bobongisa bosala tout bocha affaire étrangère pression kuna na Congo bazwa ba passeport ya batu batinda po ete bapesaki bino quand même bambongo na bango toboyi ke koma mukolo mosusu baloba nini mama chacun mbo akima na Congo alinga susu koya na Allemagne te po nini eyindela ye makambo tozali koloba yango neti je yangana tozali kosenga na bakonzi ya Congo et surtout na les raïs Joseph Kabila Kabange voire même ba maman ba leli epai ya maman Olive Lembe balobi ete bango en Allemagne bazali na problème moko te na makambo gouvernement bango ndenge ezali wana bazali ko occuper makambo ya misala na bango pe ko yeba makambo ni bago ko sala pour l'avenir na bango mokolo moko te jamais une fois bomona ete ba combattant Allemagne baza ko finga baza ko loba mabeli boso ya caméra makambo na toza ko mona yango kaka na France na Belgique na Angleterre mais jamais mokolo moko botikeli ko mona ba congolais ya Allemagne basala ba bozo ba wana yango wana tozali ko senga na bakonzi ya Congo bon meka ko sala tout ba passeport ya bato eya ba congolais bazo ba passeport na bango en Allemagne ba continuer ko sala ba misala na bango comme d'habitude botika ko sala ba makambo yo ke botinda bato na ndenge ya kikuluna indirectement vraiment toyebisi na bakonzi ya Congo bo arranger situation yo po ete biso ndenge tozali wana tozali radio oyo tozali kokota pona koyeba ba makanisi ya ba congolais mais na minute oyo tozali kolinga te ke likambo oyo ba congolais oyo basalisaki ba passeport na ambassade ya Congo na Berlin basala ba makambo bazali kokanisa na tolobi yango malamu mukolo mosusu bokomona kaka ete ba journaux ekomi ou bien ambassadrice akimeli bino kuna na Congo ministre des affaires étrangères akomi koyebisa na ambassadrice zonga na poste na yo akomi kopesa pesa yo kaka ba raison oh naza malade oh problème boy nzoka nde akimi menace bonzo ba makambo tozali kolobezali ni sekite bana ya Allemagne bazali na kati na makambo ya kikuluna te mais ye moko ndazali kolinga kokomisa bango bakuluna na banzi ete biso topesi kaka message mais soki boyoki malamu soki pe boyoki te bino moko kaka nde boko assumer ba responsabilité pona ba mbongo ya batu oyo bozwa ki pe bozali ko continuer kaka kozwa ti lelo na ba promesse na bino ya lokuta oh passeport ekosala 3 mois après 3 mois bokomi oh moto wana lingaka ya azui contre-temps makambo kaka ya lokuta na lokuta parce que lokuta na bino basi ba découvrir yango botika eza susu kitoko penza mingi te o nyoso bozali kosala ezomona na kaka geza ba mensonge mama Rosalie na zongeli o maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba na banzi ete bandeko babolingo bino moko bauti kolanda makambo nini oyo touti koloba ndenge nini bakonzi ya Congo bauti kosala effort mpona komettre ordre na kati ya mboka na biso badésordre oyo esilaki kosalama depuis na moma ya 32 ans oyo ezalaki ete bato bazalaki kosala bamakambo ndenge balingi baintouchable oyo bazalaki depuis ta deuxième république oyo bakanisaki ete bakokontinue kaka na mosala wana ya mabe po ete bayebaki ete bazali baintouchable mais lelo na minute ndenge tozali koyebisa bino baintouchable
bakomi touché na kati ya Congo botala ndenge ba libanais oyo bazalaki kosala ba désordre na kati ya mboka na biso pe l'état ya mboka na biso etie bango maboko pe bazongisi bango vraiment tozali kopesa tozali koloba bravo na papa Joseph Kabila Kabangele rais pe na gouvernement ya Congo na mosala monene bazali kosala et puis il faut pe kotelemelaka ba juge oyo bazali koyokana kana ba étranger oyo pona komonisa bana mboka pasi na makambo ya lokuta na ba mikanda ya mafia oyo bazali kosalisa tozali kosenga na gouvernement balandela pe ba juge wana po ete bazali ba incapable bazali bato oyo jamais tokoki kopesa bango confiance pona mboka na biso po ete bango nde bazwa makambo ya mboka na maboko pona kokata makambo lokola bazuzi ebongi malamu ete ba juge ya boye balandela bango s'il s'agit ya kotia bango pe na ba prison il faut kotia bango tolérance zéro ekokota partout même ezali pa ya ba juge même ezali pa ya ba avocat même ezali pa ya nani tolérance zéro il faut kanga bato nyonso po ete mboka na biso wana tolingi lisusu ba mentalité ya bato na ndenge ya bozoba te oyo tosi tomonaki ekoki sikoyo nde tozali na besoin ete mboka na biso ekende se liboso bandeko bamolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino oyo nyonso tobombeli bino na oyo etali mboka na biso la République démocratique du Congo. Merci. bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto jumel bino tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmin.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.